yebi yango to landie na lie na ya tournage boka moite po CL micro na biso ya CL News TV elanda ka ba artiste na biso partout po ba inviter ya CL News TV bazalaka toujours spécial yango invité na ngai ya lelo eza Mao Bisa o biso nyos tout oyebi. Bonjour Mao. Bonjour Jani. Bonne santé. Oui, santé bien, pepele kando mona bon. Micro na biso ya CL News TV lelo elandio en plein tournage nabi ke est dérangé te. Merci d'abord pour permettre biso to passer na yo émission pour na journée ya lelo. Yango lelo to na micro na biso ya CL News TV o expliquer ba fan na yo na ba fan ya CL News TV qui est Mao Bisa. Mao Bisa akenda wapi? Azomona na te sur scène pourquoi? Soko ki ko expliquer ba fan. Voilà, merci beaucoup Jani. Bande ono so ba na ba ebike. Mao give, donc Mao give, naza bien, na leki sous na CL News pour na yeso ba fanatique ya CL News TV et puis ba fanatique na ngai ya Mao give voulait que ndé na promettait bango na le 31 décembre que na bandi ba tournage na nga malé métier dans sango donc na bandai tournage ya la vie d'une femme ya ngoto tourner je crois to comme dia na suka ya la vie d'une femme. Sikoyo, la vie d'une femme est comme déjà presque na souka. Donc, calamité, bande quoi, poto partout dans le monde, est-ce que va congolais baza, ba ozwango na Desco TV, na Desco TV et pas papa David Ilunga. Et puis la vie d'une femme, ce que donc dès qu'ils ont cause déjà, ba ozwango les secrets d'un homme. À part na Desco TV wana sur scène na Kinshasa ozoleka lisusu te oleka na chaîne moko te pour pas se demander trop Mao kala azako leka na chaîne ya catholique si je me trompe pas mais na minute oza sur scène te otikalika na banzonzing. Oui, pour le moment Janine, oui, pour le moment otikalika na banzonzing parce que na ba théâtre na biso ya kin en tout cas mon boulot trop donc awa likambo ba chaîne eza il faut qu'on fout ta chaîne chaque fin de mois et puis tournage, montage, nous na charge nayo par mois on s'est trouvé que comme on a $400 donc naza na sponsor nanté ya on a monnaie que non na arrêté nan o ya kin na tourner na biloko ya poto ko banzonzi et kota nango après ne sona komi calme ndé to luka to ta makambo ya TV awa to comment raisonner makambo autrement. Parce que lolo na internet bato be pe akin ba comment rejoindre ba internet ba moko ba côté la biso à partir internet donc et comment déranger nango biso sauter mais bon groupe ya Mao eza nango groupe Chaka aweza ils ont répété bien sûr que oui tous ont répété et na fille du site P groupe Chaka eza kuna puis et kamba na BBC de Jobu na Calvi Kanku Papa Julia Zulu 21 Sivi Kivule Gracis Nounou et à présent Pichu et Lumbu donc Batubaza au bazo Kambango à partir d'Afrique d'ici donc awa et zappé donc voilà. Bon allié à répétition na o eza wapi. Les répétitions de zaina wavila mais na to longa wavila toza a na salle de fête mo na Kasavubu les places to répéter donc ming eza la vie d'une femme les saka ba fanatique nanga boza la brancher na Desco TV boza la vie d'une femme les secrets d'un homme babi secret mobali tonga to comprendre secret mobali zanini bozango kala mingi te na CL TV vedi na banda maso na ngai puis balanda na ba ngai donc e dérange ngate parce que na Mao give donc il faut na chamu tout pour la secret no vraiment na moi si na obunda quoi donc na banga risque te na chaka si manango ba ya na ba. Mao Bisa question nga musuna lina poser okomaki tozaki romona yo osimbi micro okomaki journaliste est-ce que ozo continuer kana ki journaliste to otikali no kaka na monde ya théâtre te loko na sina côté ki on na zananga sauf que na stopa ki ngo par rapport à ba tournage ni na zala nango mais ce que grand frère na ngai ya JC vidéo mpadi veut dire JC vidéo mpadi l'homme cache quoi et bisinga no petit côté na ko sima ko tikate parce que ma solongo evanda inango donc mbala moko connexion na ninga sanati na grande dame babi grande dame na kati bela Francine Ngembe veut dire azuma solo quoi babi li solo comme on li solo moi si quoi pas mal et ça nango zoa te ça nango peut passer et le bilan jibem piana moto pamba babi et ça appelle leur côté Janine
ceux qui nous autres betamina boss la patronat Francine Ngembe ma béanate donc kalamingi te na Congo dialogue do bande bazonga déjà Congo dialogue babi veut dire ninga osakalate ba fa na ngai ba onyo sobolinga ma give babi rendez-vous komika moko kuna veut na ba mélange ba mission na lango belé kalamingi te bo mona ba sport mais mingi mikolo bo zonga penza veut na ma solo ya animation bo zonga na Congo dialogue. Donc Congo dialogue les alango ya étranger te à mon mboka la patronat Facile Ngembe bozonga na grâce ya vinanga juste vidéo on pas quoi veut dire vient na mon ya boire quoi veut me comprendre les petits c'est fait travailler pour mener vie donc moi na côté à vie non comment. OK, merci beaucoup Mao Bisa. Hello Mao Issa ah na comprendre français bon betenga hello mo ya chaîne catholique na comprendre que voilà bano landango wana siko bana nga Mao Issa donc Mao Issa États-Unis quoi. OK, merci beaucoup Mao. Hello, question na ngamsuna lina poser pour depuis au Afrique du Sud oye na kin. Est-ce que ozozo ngalisu Afrique du Sud to ozikalino kaka na ngam na biso Congo RDC alime. Merci beaucoup Jani. D'ailleurs, na voyagé Kati dans un mois. Non, qui n'est parce que le groupe a qu'on a pas déclaré. Pas mal ça moi qui na ouméné ce qu'on a négligé donc il faut na zonga kuna ba Yannick Male ba Zelanga ba dem si vidéo ba Dani Image Papa Franklin ingénieur Nounou réalisateur ya groupe Chaka ba comprendre que na ouméli ba bi faut na zonga il faut na que na travailler na groupe Chaka ya Afrique du Sud donc El Jobo pour ça bien na zonga kala mingi te parce que fils à maman pe a manqué mère fort na zonga nanga na moi misala mo ebele na tika tena moi ba site tournage mo suna 6 aller et puis na semba be mission na ngeli kana Congo dialogue l'état na komaka na zonga kalate. OK, Mao Issa to komi ko chité kokoma vers la fin ya nini ya émission na biso taka to yaki okuta en plein tournage ce okoki mot de la fin na yo eza nini po na émission ya lelo pe ozo promettre ba fanatique na yo nini na 2017 oh talaka to zape na mois de la femme. Mon yom toza mutaliboso na yambi taka biso ba mama na yambi yo na mois de la femme na biso soko ki o promettre ba fanatique na nini po na nini fin 2017 pardon. Voilà, merci beaucoup. En 2017 on a les na Christelle Mamou Mambabi moi c'est mon konzi na la kaki na bi na 2017 to kota na yana masula sika donc na musala na opé maté ndé na promettre bango ndé pi na osala yango na lekika a ponem sabon que non déjà la vie d'une femme. Au titre la vie d'une femme, c'est-à-dire exact cadeau il y a mois de la femme déjà, il y a mois de mars et pour na ba maman nyonso na pepe congolais nyonso ba ndono so ba linga mao give. Il y a la vie d'une femme exact dédié pour na bango pour na mois de la femme pour na mois de mars. Mais après la vie d'une femme, les secrets d'un homme. Et bien après la vie d'une femme, les secrets d'un homme. Après ba titre eza Eroya. Avant de voyager dans le Tikando, on a branché Bolandango. Papa, mission à 5 millions, merci. Merci Nayo, merci na jeune cameraman Nabiso Abogar. Merci beaucoup na boss. Babi Mokozi, Mobala Christelle Mamou. Papi Nzolames, Vedine Nzolames, papi Mbote Belé, merci Nayo. Na chaîne, parce que bon, toujours des prenanga, qu'on a moi, mamnanga et salanga bien. Surtout que nous avons un tournage, nous avons bien ma casse. Na remercier bino donc merci beaucoup na ba vinanga o ba soutenir nga partir à Londres le quoi vinanga 6 à Sukama babi vie 6 à Sukama voilà puis vinanga quoi vinanga donc grâce à Roger Byzance moi la Suka Bundes mais je n'ai pas qui veut na Suka Bundes te koko Bundes ozo comprendre ba na négocier na bango ba koko ba mikolo vedi ba doyen wana et ça la bien vinanga 6 à Sukama balobi voilà mikolo na obetaka nga message obetana ba mikolo vedi leki na kasa bayani yango ne kolsanga manuki no kivina nga 6 à Sukama babi puissance amikili puissance amikili na kata Londres vina nga Clément Dangi mobala mulai ya Karine Manessa na Londres est-ce que famille na nga famille Tamba na kata Norvège. Ya Rosi Tamba, Aigle, Inkaba, Betogo, mon beau frère. Na kama na Mimi Mayes na kati ya New York, Elodine Kere,
Patricia Moutela na kati ya Belgique, Fifi Congo ma copine personnelle na kati ya Paris, batu nyonso naza Sarkozy na Sinzola. Gros bisous à toi ma chérie, Yvette Okunji, mbote bene Mimi Givule liboka pipi le sila soloté. Babi Emed de Kabango le passe sa fashion Zamba Liège mo lié sabana Congo. Azaka yemoko. Monga mona benga ke cour suprême veut dire ce temps na suka wana na mona Emed de Kabango mba moko moté ma jetu Givule petit propre Sivi Givule tous ces mikani na kati ya Jobo. Ya Jean-Jacques Mikani batu tout balinganga. Na ba partenaire na ba soutenir si vous permettez nga moi c'est quand même non raté et ça nga bien donc mbote belé na papa Quentin Kukelemena Quentin Kukelemena boss ya Avida ba vie Avida des agence ya transfert d'argent na nini transfert d'argent et puis ba colis et tout donc il y a ça kata Jobo un peu partout dans le monde na RDC ça quoi tout Avida, encore Avida, toujours Avida, papa Quentin Kukelemena, merci beaucoup na soutien na yo. Merci beaucoup na agence FBT Misalande. Bana Londres V6 a sukama okena musika te poto solana ngai. Kenaka na FBT Misalande za na kati ya Londres. FBT Misalande ya papa Paul Fikipo, bala maman Nathalie Fikipo et Sandra Mukoko, frère Patrick, en tout cas Nzamba Pambolo, na musika na Jobour, na FBT au toujours ko souteninga, Nzambe nanga mona, Lydie Siama, en tout cas batnanga nyos tout quoi. Na lika pone sabino que non la vie d'une femme déjà ezobima na Desco TV papa David Ilunga, bolandango et salanga bien makasi. Donc Nzamba Pambola bino, datu bolanzi biso. Donc voilà Janine. Merci beaucoup Mao. C'est pour que tu aies un numéro de contact non au petit programme il y a groupe ceux qui vont répéter journée pour vous en a besoin il y a qu'on rejoindre Bino. Voilà, merci beaucoup pour avoir besoin qu'on rejoindre Bisso. Ben on a 081 637 000. 081 637 000. Dosso a bien le numéro on exactement ba Bisso puis ba programme nyonso ndenge nini na otambola kwa ndini ma wango selma ceux qui na voyagé na zanan awa. Donc merci beaucoup Mbote Belé est-ce que na ba fan ngai un peu partout ya mukili mobimba bisika no sto bazwami na ngamba Lubumbashi na mon vie na nga Dédé mon passe mot de passe nga mona benga ke les seigneurs de la ville ya Jojo Mandiki moté ma maman Angèle Mandiki Barwa na benga ke la reine des cash. Je veux dire au sol à moi c'est portefeuille quoi. Maman Angèle Barwani gros bisous à toi et na DG na biso gelo mukana na ngamba Lubumbashi et na batno stuba binga petit frère propre veut dire bureau à cerner quoi gelo givule la méga boule quoi garçon fashion garçon mon bien moi na suka na bango de ce que moi suka na bango ça gelo givule méga boule et Andy Faye Andy Star fils à maman j'ai tout givule donc tout le monde je vous aime beaucoup Mimi Crisis Mimi givule à Casa Jobo Fimoro sexy BBC de Djoubek encadré moi quoi. Merci, na on soit soutenanga. Yena succès na e. Babi coffre fort ya Pretoria. Coffre fort ya Pretoria. Monté ma Mariam Masaki. Babi Kelly Kamuhanda les boss. Veut dire les boss coffre fort ya Pretoria mobimana na étranger. Coffre fort na wango c'est pas mutu moko les boss Kelly Kamuhanda. Veut dire betana mo papa Motema Maria Masaki, les États-Unis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup Mao. Nandenge on dit mes invitations à biso pour nous les canaux émission. Merci beaucoup. Tokomi presque na suka émission na biso ngape na ozala ingratité pour na remercier premièrement. Na yemer l'iranium de la presse congolaise Baobi eza moi na biso ba bonne fête de la femme ma patronne j'aime l'appeler ma patronne pour aza patronne nangai et pe sazuate Baobi Christelle Mamulumpungu la rose motema NTP Prod Papine Zola Menso. Un grand merci à toi Ange Poyi, Mastananga ya 4. Un grand merci à Platini Manzembo Baobi, mon général. Platini Manzembo ya yo yango wana. Un grand merci na ba concert nanga na bi keza moi na biso. Balobi Tansia Poati ma concert Vanessa Lupungu Moussaou. Hein talara bino boyebi quoi. Un grand merci à toi Megaboul. Yo moko yebi confrère nangai. Donc
rien à dire. Babi nil par ailleurs Kana Ciel News TV. Hein, Babi Barezi Baza. Donc yé mutastaka ba cameraman ya CL News TV ba tourner film ya Tom et Jerry dessin animé. Ya Tom et Jerry. Vraiment Naleli aspect toujours. En tout cas mon beau-frère c'est que ça se passe bien quoi. Un grand merci à toi Patrick Nzofo depuis Paris. Yayo jamais errata. Un grand merci à mon papa, mon producteur Major Bissadid depuis Paris. Yo yebi Major Bissadid motema ya maman Janine Mandoyi. Yoza Mandoyi. Janine Bitina. Major Bissadid yekuko papa nanga vie nanga master nanga tu ya ngai moto penda fungola maman motema na nzonzing. Premier producteur a tekanga sans discussion majeure. Vraiment. Et puis a tekanga la film moko et ça l'impact à niveau moti le si la c'était Major Bissadidi yayo yango et puis na profiter na pesa les baoba. Babi les baoba muto mbongo garçon moko simple bien mutema malamu. Patrick Maloaveni, Babi Boss, Mukolo Global Express, Babi Agence Global Olingoti na mbongo Global Express okufeli mutu bana poto kokene musika te luka papi luka Patrick Maloaveni Patrick Malopapi zola mesa kota nga mingi na mnoso naza devant caméra nae onde ebika naza donc voilà Patrick Maloaveni les boss les baoba na kata Paris Mukolo Global Express donc parmi bateau Janine ba soutenir nga na hôtel Mangui. Donc, ceux qui Patrick Baobate, Baolobate, donc, mais trop. Donc, Patrick Malaveni, merci beaucoup, boss. Na onu so sala pananga naza reconnaissant le quoi naza ne loko piate ngaka yango quoi. Merci beaucoup Maobisa. Un grand merci aussi à Etik Mbukusu. Babi les jeunes producteurs Etik Mbukusu est-ce que vous allez bamoteno yango Armelou bamoteno de la part ya Mao bamoteno yango un grand merci à Jojo Ngona Imene taille avantagé. Un grand merci à Metampinga la merveille ma copine. Honorable Alpha Boko, l'honorable Alpha Boko, Alpha Bokole, Yango Yaya. Merci beaucoup, Mobisa. Un grand merci à Papi Mfouama, Balobi Papi Mfouama depuis Allemagne, Bambote no Yangwana. Un grand merci à Roger Ngamboli. Roger Ngamboli depuis Londres, Bambote no. Un grand merci, gros bisous à mon fils chéri. Mon fils chéri, fils à maman, Denis Kalombo Mwanda. Un grand merci. Denis Kalombo Mwanda. Un grand merci à mes parents. Oh, Basala Janine Kalanga, Atele Maliboso, ya caméra, ya CL News TV. Babi papa Denis Kalombo. Moté ma maman Anto Malou Kalombo. Hein? Talaka bino donc jamais na kokyo bossa na bino pour vos ababoto ya ngai. Un grand merci à ma petite sœur Ritiana Kalombo chérie Esaïe Stras Pristi vous a tellement ébélé na bossanité Jean Mukanda petit papa balobi papa ya Morgane Paradis Morgane donc un grand merci na commis presque à la fin un grand merci à pasteur Padou Petit depuis Matadi Bambote no yango wana dégolissimo depuis Didier Chimis babi les Robocop congolaises depuis Belgique Bambote no yango wana un grand merci nous allons un grand soin à remercier caméraman na bisoté o ya Telem Selbino liboso na a Telem Selbino Janine Kalanga babi autrement appelé la souriante Jikaka maman ya Denis Kalombo Mwanda un grand merci.